Super 4 jackpot et yeah! Louis millions dit, Ozali na chance ya gagner ba millions na 300 francs congolais à Pamba. Kende ko somba ticket na yo na point de vente nyonso ya premier loto. Pona kaka 4 numéros ko banda 1 tina 48. Nyonso tout ko banda 1 tina 48. Tirage ezali mikolo nyonso na 18h. Vivez la vie du loto, 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 du loto, du loto, du loto, vivez la vie. Dimanche malamu pe kitoko na mabota na bino tika to bisa bino que tozali na esengo ya koyeba que vous allez ebele pona kolanda journal télévision lingala facile charge ya ba congolais maillot jaune équipe nationale ya ba journal télévision nyonso ya lingala awa na République démocratique du Congo lelo nde bozora sélection ya ba élément oyo to lakisaki bino na semaine oyo euti kosila lokola mokolo ya lundi to lakisaki bino population ya njili na quartier 4 bango balobaki courant pas si trop c'est trop bakendeki bon kozong sa ba facture nationale pe lisusu na quartier Valais kuna na masina bango pe balobaki courant pona bango et commandé Marie de nuit bango pe bakendeki kozong sa ba facture on ezali ba sélection ya lundi. Banoko ndenge ba français balobake il n'y a pas 1 sans 2, il n'y a pas 2 sans 3. Yango no salema awa parce que après population il y a quelques quartiers, il y a commune, il y a Kokongaliema. Na ndenge bazoka courant électrique te et pourtant ba futaka ba facture na bango malamu sikoyo et commune tour il y a population il y a quartier 4 na commune ya Njili pona ko tomboka ko silika ko fâché na même likambo. Botana ndenge bazalaki ko sangisa ba facture fantaisiste oyo snel etine de la bango de façon que nous kozali ko ya baluka un jour propice pour bakenda ko zongisa nyonso national parce que balembi kola na molili na kati ya insécurité na mulunge pe manque à gagner eleki ya trop voilà pourquoi babi ba ko zongisa yango kuna problème ya courant auto na njili ça fait déjà 3 mois ndambo to va la courant te yango au lieu de faire des ordres to le buka ba kale ba ba sensibiliser ba tout bengi bino pour ba biso pour la réclamation pour sortir ya mois de janvier la mois de janvier pour la courant te la courant te na na kata biso te quand c'est la aya baba na yemba ba so te ka te bi pour ezali OK il a quartier 3 pour ezali mais secteur abiso quartier 4 pour ezali na kanisi yo moko boni lumière ezalité na kata komona loin tokendaki pe kokutana na agent moko ya SNEL a lelisa kilo collé pour se défendre. Effectivement tozali kobunda na kanisi peuple nyonso ya Tchangu ba félicitaki SNEL pour tous les cas qui ba fête ya fin de l'année moteur sur na courant. Mais baye bate SNEL so ka pesi bino facture bozali na moratoire il y a 5 jours akoki akende na agence eza pene okoti réclamation na yo ba ko revoir pour na facture toujours la paie ba délestage toujours la paie ba jeune et na moi tango moke makambo na nyonso ekosila likambo yo ya kozanga courant électrique ya SNEL ezo toucher ba commune nyonso ya ville province ya Kisasa. Kasi pona biso tozotalela tozozimele pe ekoyeba na kaka angaya makolo maboko makolenga toujours na SNEL. Awa tozali bongo na quartier Valais na commune ya Masina epai bomoni cabine oyo ekoma na yango échantillon. Pour courant na yango babengaka yango Marie de nuit, c'est-à-dire courant eyaka minuit pour ekene na 4h. Mais so si ba fartir ndenge za ko ya pe ko mata se ko mata et pesa population kanda basangana lokola moto moko bien ba fartir na bango na maboko inde ti na service o ya abattoir a na Masina bakei ko zongisa yango yo kandenge population e bandai ko yemba nous voulons du courant deux fois. Yeba
ekokoma na bango esengaki bakonzi ya SNEL bayamba bango basololi na délégation oyo ezalaki kuna na kati nsima ya masolo kilikili basunoli bafacture kuna na kati mpe basengi na bakonzi ya SNEL basala mosala bango malamu surtout DG ya SNEL oyo mosala eza komona na ke eza kosimba te il faut asala quelque chose moi lisanga ya bato ebele boye na ntongo c'est-à-dire ezali expression s'il vous plaît ya regret mpona ntina nini problème ya courant na kati ya quartier SNEL atiela biso cabine ya courant ça fait pas longtemps mais bato ya quartier baza kobénéficier nango te courant ezalaka te eyaka te ekoya te mosusu minuit 5 heures ekei bo tosalela yango nini SNEL mosala yango ndenge nini bazosala bafacture ezoya te ala bakoya mpe mwana banda bafacture bakokata bacourant mais tosalelaka courant yango te na fin du mois facture emate ezomata par rapport à quoi bakalikilaka baindexela bango ndenge nini po tozoyeba te pourquoi ezomata courant eza te bana masina ya quartier Valais balobi basi balembi courant ya Marie de nuit oyo eyaka na minuit po ekende 4h 5h du matin baza na posa ya courant 24h sur 24h surtout que courant yango ezali production ya Congo RDC ekende opio bakonza SNEL soni bobongisa mosala boye te. Mardi, côté opposition, balobaki ezali bongo ville morte kasi na majorité balobaki Moussala ezali surtout côté à l'état Moussala ezali nzokande caméra lingala facile kitaki pona kota la ba côté à Funa pe na quelques bureaux à l'état soki ya solo Moussala ezaki topé ezaki ville morte pe lisusu tokendaki bon na commune ya Ngenge pe na centre ville pona kosala constat kaka ya ville ya Kinshasa ndenge nini ezalaki. Tala ndenge kote afuna balamukaki lelo 16 février 2016 awa na commune ya Bandalungwa balula vi balula ko bouger kine na ndenge ya mukete tangu tokoti kote ya ngambu ya ngiri Bandalungwa awa penza tomonaki bato ya moto bakopera bazali na bango pe batu bazali ko vivre kasi tangu topusani mwa liboso awa na bank oyo bafungoli na bango porte misala ezali kosalama kitoko na ba station de service kitoko carburant etekamaki na kimia nyonso tangu topusani lisusu mwa liboso kote oyo na gambela bato bazali koteka na bango bakopera oyo balalaka te awa pe kote oyo na bilanga bamama bilanga basali musala bilanga na bango na kimia nyonso ta bato ya pusu pe baza kote oyo to comprendre que bato ya misala ya liboso ya porte ya bandaku bazalaki mobimba na ndenge ya defwa te bulele yango bia kimia za yango kote ya ngiringi na kasavu bandal bavoitibe bimango a elo moza nango ati machine pe mongo bate bango pe na mbongo ya 1000 na tika la mbongo muki ya $500 elo za nango te kimia za na mboka baza calme elo za nango te bazana ba congélateur biloko bazana ngo na bandaku na bango balobaki mais biso tozangi tobimi na biso tozolanda ordre ya gouvernement na biso bima na biso na bima ya banda tongo yango na osala transco esala kingasani yango bauti kingasani bazoya baobombe awa baokende kingasani transport eza ya moko me tozobanga kobima bosoko bimi bakoyoterikale yo quelque part tokoti yolo awa pe na yolo wenze fungwamaki awa musala ezalaki mot d'ordre ya bakonzi ya leta eyokanaki ndenge balobaki ke mutu moko te afanda na ndaku esengeli koya musala tobeti shita nsima kote ya palais du peuple ye moko président assemblée nationale obe minaku azali kotambola porte par porte mpona kotala batu baye to baye te me botala bino moko batu bayaki mpona kosala musala na ndenge ya kimia na ndenge ya kitoko tala pona kolobake lelo na ville province ya Kinshasa ba bureau ya leta efungomaki na yango musala esalamaki kitoko kasi oto constate mingi na ba école nde bana bayaki na ba classe te na ba université ezalaki ya kokangama ba station de service esali ba wenze teki nango kote ya ville pe ba bureau nyonso ya leta esalaki avec impact pe idéologie. Tongo eta
Eyebani lelo 16 février 2016 mukolo ba martyr ya marche ya ba chrétien ba kufaka ezalaka na yango jour férié te kasi na ngambu ya ba opposant basengaki ke ezala ville morte ba kondia ville balobaki ke ville morte ezate chômé payé ezate ezali mukolo ya musala tangu tokoti awa na ngingiri awa vie ezalaki na yango mituka ezali kotambola bato ya moto tala kutu ba changer oyo bazoko paye na bango kitoko na kimia nyoso ba taxi pe ba taxi bus ezali ko sala na yango tangu tokiti awa na avenue des Huileries na centre ville awa pe ba esprit de vie ezako lekana ba taxi bus ba wewa ya koluka peta muteko kende inde kokota na kati ya ville kuna na zando ya munene tala ba magasin ba fungoli na ndenge ya yebela neti ndeko oyo azokengi dila eloko azobanga eyebani te kasi bato ya biloko kolia baza kokopere na bango pe bakopera misusu bango oyo me bazalaki vraiment ndenge bazalaka te na mikro lingala facile population elobi na comprendre tenga na ye kilia zate mutazate ya ona kopate na te feré en lelo na tuna journal na te feré en lelo banda soki 50 quelques années na baba na zante na ye kona koluka na ya kapona kusala batete ko sa politique batika ko distraire biso soki baza ba opposant banene balanda makambo o bakoko batikela biso na mboka toza na bolingo mibeko musala makambo bana kuta minerval opposition landela yango te journal eza journal kitoko ya mokolo moko ezaka ndenge mikolo nyonso ezalaka eza te eza mokolo ndenge biso nyonso ezalaka eloko eza te mobulu eza te kimia ezali nana koyebisa peuple kinois makambo wana tolandaka te parce que tolemba yango omoni ngai nazose rappele na date ya lelo ngai naza catholique nazose rappele suske date ya lelo ezalaka date moko marche moko esalama soki eza mpona kokomemore bato wana ya le 16 février maotro parce que na ntango wana tozala kobunda contre un père mais nazo comprendre que eza les mêmes personnes oyo baza na un père tonde bazobaluka mpo batindaka population na bamakambo oyo ezali nde tongo ya lelo ti tokoma ba 12h kobanda komini ya ngiringiri avenue des Huileries pe na kati ya zando ya munene lelo ezalaki nde boyi tozotalela tozozimile mercredi tolakisaki bino mpona nini soki mutu ayambi telefone andimaka bongo alo pe lisusu baminere bazosalaki receveur na route mokali esalaki pasi pe mawa kote ya pulumbambu bazolela courant ekota pamba te molili eleki na pulumbambu courant ezalaka te bandeko babolingo boyebake telefone portable ici est comme incontournable, c'est-à-dire eloko yo bato nyonso bakuma kosalela mikolo tu pe ekoma pasi po na kokabwana nango kutu soki moto aza na telefone eloko liboso akobimisa na monoko ne ekozala nde allo ekoma na sikisa ya deux fois te na bisika tu mais réflexe wana ya kolobaka allo euta nanu wapi pona nini bato balobaka allo tango ya ko décrocher téléphone pona yango ba hypothèse ezali ya ndenge na ndenge kati nango les plus sérieuses et que côté ya moto yo azwaka boule ya kosala téléphone kasi ata bongo ba zone d'ombre pe ezali puisque na ebandeli ya invention ba scientifique ebele pe bazalaka na kati masolo yango ba misusu balobi ke eza Thomas Edison inventaire ya photographie pe ya télégraphe yende moto a décroché en disant hello. Malheureusement, manoko invention officielle ya téléphone ba pesa yango na Graham Bell pona tango ya ko répondre au lieu que aloba hello aloba hi hoi expression moko ya kala oyo ba marin britannique bazalaka ko salela pona ko pesa na kabambote na bango kasi na cadre ya harmonie pe ya esthétique ya maloba ba théorie misusu eloba ke malamu kutu basaila kamo oyo allo po ebanda kala avant kutu création ya téléphone esalema donc vers ba 11e siècle époque oyo ba berger normand bazalaka ko ganga haro pona ko sangisa ba nemro bango esika moko kasi na Grand Boule mo wana ekoki ko uta na ba marin britannique oyo bazalaka ko loba hello pona ko pesa na rapé bambote bon na kati ya mbruima ya boye
il y a autre toi de là que je me mette sikoyo bato bakoyeba nkolo ya mo allo oyo to mesana koloba ndenge nini mystère moko oyo tant mususu et kozalaka jamais na réponse exacte ba chercheur mosala yango oyo boluka biso nkolo ya mo allo. Kokamwa soki okomi na direction ya mokali awa mina kimbantseke oko constate ke bana mikie bazotanga susu classe te bakoma koluka mbongo pona nini ba parents na bango bazali suna possibilité te bozwa net musala ya ko raeba mituka ya ko sala musala ya receveur mingi ezali kaka ba mineur yango ezali kaka moins de 15 ans ndenge bozali komona bo soko moni ya mukolo c'est que 15 ans kaka tala net oyo azana moins de 12 ans mais yem tazo raye mutuka a tala kote kuna mususu kutu adiembel na mutuka yende receveur azali kobula donc esali pasi pe mawa lelo ba parents baza suna capacité te ya kolesa bana côté ya ba pousse-pousser ndenge moko ezaka ka ba mine tala ba oba vandia bazozela ke soki biloko ye bango ba mema nyoso oyo esengeli bakonzi batana na likambo surtout mingi penza na ministère ya jeunesse pour bana mikio esengeli bakende classe kasi bango moye bakende classe zate bazali ko kende ko luka mbongo pona kolesa mabota na bango to kalokole il n'y a pas si mais au moins la conjoncture en mort et puis la situation dans l'ango on peut rien faire c'est ma possibilité là qui et bah on a mort on bango va encadrer bango au côté ça on va centre mode d'apprentissage la place aí bah moi personnellement d'encourager à bango à chaque fois on a bango na sepelera les babela na bango les bagoyiba en tout cas bakonzi bota na likambo oyo awa na route mokali modèle bana bazali kosala musala ndenge balobaka ke jeunesse ndezali avenir ya lobi kasi oyo tozali komona awa toyebi te soki avenir ya lobi ekozala ndenge nini po bana ya age oyo olie bakende kelasi bango bazali kokende koluka mbongo mpona kolesa mabota na bango boye mpenza seke bien te bomona loin terrible. Population ya Kalunga na commune ya Selemba ou baza deja ya kosepela ndenge bamondi deja misala ya kotia courant koto esi ekoti basokle fandi bapoto ya courant esi etelemi nzokande kote ya Pulumbambu mama elela fwafwa population ezolela makasi bango balobi baza ba quartier mibale oyo na commune ya Selemba ou bakangama ndenge nini courant sote bango ekende kokota kote ya Kalunga kasi bango kote na Pulumbambu eloko te biso balexi biso bapoto toza pele ba cabine lokola Kalunga bazwi cabine 4 cabine biso tozwi te yango toye kolakisa bakonzi batala ndenge totalaki match na ba batterie na ba pile na ba condition moko défavorable mais biso nso bana Congo to sepeli kupo biso nyoso mais siko na courant biso to sepelate ba musuwa sepela yango to na souci to loba na travers média na biso ya lingala facile oya honorable Zakari Babaswe et puis ça biso temps ya komonisa ba passe na biso bandaka la biso bana Pulumbambu tala tida to yokolela na kati ya lingala facile pote bakonzi bayoka basala nécessaire que biso pe tozo ya biso baka ba cabine biso toloba lisusu nini bakonzi SNEL pardon esengo ya Kalunga ekita pe kote ya Pulumbambu po bakokana oba elaki te quartier Pulumbambu na commune ya Selembao eleli ebele SNEL zo solution. Jeudi, bandeko Organisation des Nations Unies, Organisation internationale ya francophonie pe Union africaine bango basengaki na ba congolais nyoso bakende kokota masolo ya dialogue avec impact pe idéologie pe accident moko et salamaki na vningu makuna na commune ya Ngaliema esalaki pasi pe mawa. Nakati ya communiqué conjoint ngo banoko boyebake ba organisation nyonso mine c'est-à-dire Union africaine, ba Nations Unies, Union européenne pe organisation internationale ya francophonie oyef na mokuse ba beti ntsonso na etutu pona kolobake dialogue politique national inclusif pe global na ba République démocratique du Congo ezali malamu pona ko appuyer bactère
pour consolider la démocratie dans le pays parce que l'importance c'est le dialogue et la capo na koluka boyoka ni kati na bakateri politique na kati ya respect ya démocratie pe ya état de droit na kati ya contexte oyo ba organisation partenaire nyonso yo mine totangeli bino ba se référer na monsieur Edem Kodjo pour être à sala ba consultation na tina ya dialogue politique ya RDC pour na kolendisa ensemble ya bakateri politique congolais de façon que bati ya ye poids pour makambo envoyé spécial oyo Union africaine et pour naki Edem Kodjo akosala na RDC et Simba sans likukuma. Bon mon a loin hein? Soki tolobaka likambo ya entretien ya mutuka ezalaka pamba te yaya oyo esalamaki na Avninguma kote ya palais de marbre ezalaki somo yaya grand car oyo ebandaki kokita na vitesse ya kosakana te pe frein esila chauffeur azangaki moye ya koyebela yaya akenda atuta pick-up oyo akei lisusu akutana bis oyo tuti yango lisusu ebeta 6 eke mupanzi tung na mir akutana peta quartier cela veut dire catch ndi à côté parapluie epanzani tala esika ekosukisa course na yango somo pasi pe mawa heureusement ezali ke mutu moko akufi te me bashoki ya mike mike ezali lokola pe ezalaki na charge ba mitraille ebele tala ndenge yango moko etengami ndenge fabrika sayembaka tengama tala siko ba mitraille mususu kwei na nzela somo pasi pe mawa oyo penza tokosenga kaka na ba chauffeur pe bakolo mituka boye ba kosalaka entretien mituka na bino surtout na tongo nyonso ava mutuka ebima il faut kofongola kapo kotala nini ezangi nini ezate mwa mafuta ndembi lwele bougie bongisa deja po mutuka etambola malamu toute la journée boye eza malamu te en plus charge ya boye mabe makas. Vendredi tolakisaki bino ba mécanicien ya bana mikie kuna na njili bazali kosala musala ya kobongisa ba moto avec impact pe idéologie pe lisusu ba femme ya média basali plateforme oyo ba bengi les as de média. Mandukia Olie batelenga na pamba pona kobaluka na babalabala bana oyo bozali komona awa na njili brasserie na commune ya Ntsele bango bayekola musala oyo epai ya papa oyo bozali komona awa soki oye na moto na yo ata pani ya ndenge nini bano bakobeta ngo dada tala ndenge aza kosala musala na serie nyonso awa idéologie ya bato ya misala maboko bamesana na lukute eza te bango bacheki serie na musala oyo tongoli to ya kuluna to ya chômage pour baleki na biso basala bayeba misala un jour soki possibilité ezwami totina wana bagarage minene bayekola misala minene mpe nabongisa bamoto mpona lesa mpe famille nanga so mpe bapesanga mpe mbongo mwa mpe yaya kosenga mpe nasala kikuluna nakenda koyiba musala ya bana mike ezalaka malamu te kasi nzoka nde mpe kotelenga na pamba mpe eza mabe bana oyo ezosenga kobakisela bango susu encadrement moko moral po bakolisa lisusu civisme makasi bazala mesure ata ya kosalaka mwa badevi soki client ye mpe bazala maloba kitoko ndenge ya koyambela bato soki encadrement ya malamu emonani pardon bana oyo lobi bakokende lisusu musika tala yo mutu ovandi na bakwen mpo na kobaluka pamba baninga bayokoli musala maboko ezopesa mwa eloko ete ya bino bato balukaka bangoyo les as des médias ezali plateforme oyo ezosangisa kaka ba femme de médias ya ba république démocratique du Congo pe ya ba pays misusu toutes tendances confondues. Fini la récréation, fini le désordre
abat la haine, la division et les mésententes parce que sikoyo bokozwa masolo ya consolidation de l'amour, unité elekela nyonso wana pona ko valoriser l'image ternie des journalistes femmes afin que ensemble lokola motomoko balité contre la violence faite à la femme et à l'enfant peut coliter les sous contre bantivaleur. Les as des médias, les oyamba femmes des médias nyonso avec un impact de l'idéologie pour les okuta na bango. Numéro de téléphone yangoyo. Le 27 février 2016, Ekoina Mabepo et Kozala Mokoloya. Sortie officielle, il y a les as des médias. Nakati ya Palme Beach. Ndeko ya Congo. Est-ce que Okoya Boni Boyoko Naya Tepo Nazwa zéro Angaya. Nous sommes les médias. Amour, unité, travail. Samedi, Bolandaki Constant Voula na avenue des Huileries pe population à Kalunga Bango. Baza déjà à Kosepe la pambate ba lobi ba mo déjà ba socle pe ba poto ya courant ici et côté donc kalaté ba kozwa courant avec impact pays idéologie. Samedi à Makambo vous le beta kit bandana tongo bondi melangai que et sali mbutu na ville province ya Kinshasa mingi penza awa na commune ya Kinshasa pelingwala bino moko boyebi ana wileri ezalaka nde yeke mvutu botala bino moko ndenge mai etondaki awa ko banda na coin ya isoke ti opusa na tikuna ele la fwa mai na mai bongo wenze ya baisui oyo koloba kutu te botala bino moko batukutu nanu ba mikomela kiteme mai se tondaki na niveau ya 2 fois te bana oyo bazai ko kende classe botala ba okutu ba mikoteli na mai po chwezate okolekela wapi okotia lokolo wapi bato ya puso pe kala ingango ebotami awa pona komemanga bato kokatisa bato na ngambo po soki yango te ele la fwa kotera mai ti okena ngambo mituka kutu koloba te tala ndenge za koleka na difficulté mai eza ya kotonda na niveau ya 2 fois te nyonso oyo pona nini baka niveau ezali boucher ya nyama mai olielekaka na kaniveau ekomi komata tina makadam ndenka bozali komona pasi pe mawa population ya koto basufri makasi po mvulo ebetaki ebeti ebele pe mai etondaki ya grave. En tout cas, tokoyebisa pena bakonzi batala na likambo ya nzela ya wileri oyo po mai eza ko continuer toujours kotonda pe kokotela bato na bandako wenza ba esui moya kutu ya kolobeza te po moto akotia lokolo wapi pe bato moya makolo moya kotambola ezalite po penza pasi pe mawa o tolobaki te tolobi ete ya bino hein. Qui a dit que ce qui moto amesana ko sala mabe na vie na ye moko mususu akosala lo bien te dit lingala facile mona bitinde na bino ekene ko surprendre bandeko ya Société Nationale d'Électricité SNEL na mokuse ba yo comprendre que ba difficulté mingi basala ko ba kotoyo awa na katika lunga na commune ya Selembao ezalaka nde mingi ya kozanga courant parce que lingala facile eloba likambo yango kasi fo na sikoyo batelemi babandi kokotisa makambo noko ya kokamwa ezali ndenge basocle oyo bozomona awa SNEL etiela bango yango depuis 1987 kasi ti lelo oyo cabine ya courant ekota te mais ya esengo ezake kolela na bango ekomi na matoi ya bakonzi ya mboka na biso surtout ba oyo ya SNEL bimo otala ndenge bakomi kopose bapoto oyo ekomema courant ya haute tension ti na station SNEL ya commune Bumbu et pas misala ezali ko salema pe lisusu botala ndenge batongi ba socle misusu ya sika yango wana esengo lati population ya katika lunga balisi lokole. Le chef de quartier a besoin Kalunga ba poto oye
c'est grâce na lingala facile po tolobelaki yango mingi lokola base bakomi na vers la fin tosepeli mingi comme ça quartier ezala na lumière. Bon, kosepela makasi na kati ya quartier Kalunga komona bapoto to komona courant tosepeli makasi. Topesi merci na président de la République na ndenge akanisi biso mpona courant. Napesi so merci mingi mpona honorable Zakari Babaswe na ndenge azwa mwana biso ya quartier ya Kalunga Benjamin Panzo po abundaka mingi mpona makambo ya courant, bamakambo ya mai, bamakambo ebele mike kotoyo alandela kongo mingi yango lelo yo tomoni ke makambo yango ekokisami. Oyo nyonso na bokasi pe mayele ya journal télévisé à Lingala Facile, journal œuvre anthologique immortel oyo honorable Zakari Baba Baswe Wishi ya les migrants à Sala pe écouter la pona seko na sura mboko yo afin que population bazalaka en direct de bakonzi poso ba leli bakonzi ba yoki ba luki solution bakonzi ba lobby population pe etosi makambo leki pepele bakala mingi te problème ya kozanga courant na quartier Kalunga na commune Selembao ba bossa nango pona seko na seko mosala e bon kabo esnel totalatina suka nango ndembo kosilisa. Il y a le dimanche 21 février 2016 ici avec Impact Pays Idéologie. Merci pour la confiance et fidélité édition de l'Oboyo Bake sélection et Salamaki Bongo na Gogo Yongolo Azaki Bongo chef d'édition pe Nathan Siat Azaki on a côté à montage na Sima Kabera Cédric Kalema Lissu Nzambe l'original pe Lissu côté à service central et Moko Zonga qui en avec Impact Pays Idéologie pour na bino batubolandi biso le loto pe sibino merci pe bino pe sa merci l'équipe Mumba. Il y a journal télévisé Lingala Facile oyo mvula ebeta butu eyinda minzoto tondenge nini bazala kaka wana pona représenter bino journal télévisé en Lingala Facile ngai na bino te tokuta mikolo ya sima na bimi koto. Super 4 jackpot Louis Milano Sodi Ozali na chance ya gagner ba millions na 300 francs congolais ya pamba kende ko somba ticket na yo na point de vente nyonso ya premier loto pona kaka 4 numéros ko banda 1 tina 48 nyonso tout ko banda 1 tina 48 tirage ezali mikolo nyonso na 18h. Vive la vie du loto, vivez la vie du loto, vivez la vie du loto, vivez la vie du loto, du loto, du loto, du loto, vivez la vie.